français eza mobulu po na ngai lokuta mabe français ba daju ba yemba yango pe mte sali pe petit fali pe bon ba français ba zo yemba wana eza makasi ya poto apesinga bon voyage pardon chérie apesinga bon voyage pardon bébé pardon chérie apesinga bon voyage Ali Chigeva na mimi Chigeva mama presidente Setigwa lele na lela sonemi non sengoma na lele Ali Chigeva na mimi Chigeva mama presidente Setigwa lele na lela sonemi non sengoma na lele. Merci à vous, le fidèle internaute, parce que vous avez si présent Kolanda Peggy Titan, intelligent de la presse congolaise, le parallélo. Merci Pénaba, fidèle internaute, vous avez biso. Ici, on est là, on est ensemble. Et merci aussi à Erlin Chikeva, Kimbangu Télévision, qui est toujours si présent. Et pourquoi pas à Dodo Vimpi. Un grand merci aussi à Tonton Fatou Tonton Fatou de Genève, Azalara Ming Nabiso, n'a passé un grand merci aussi. Derrière la caméra, il a bien marqué Francine Noble, le nouveau marié, mon papa, le spirituel de Peggy Titan, le parallèle. Je suis avec Petit Fali, à qui on va partir rapidement parce que le 18 Oyo, on attend Fali Poupa, au Rosala, au rendez-vous, malgré que l'album est belé. Il y en a au Linga. Avant tout, on a Petit Fali, et le roi a d'Adjo, Salé Larabissona. Na place au Betaka na Kinshasa place au Dajo Salaga au Matara Petit Fali abanda nga va pesa bino bambote parce que espèce à plaisir na Erlin Chikeva maman sociale au Alingara mingi bana et pourquoi pas aussi na Raisha Makuta maman sociale pe loko batinyoso donc on appelle déjà Petit Fali à ça la biso loko wana au pesa rabino plaisir et surtout et moi sur Instagram. Jaloux, je suis jaloux. Oh, je suis jaloux. Je suis pas toi, tu t'attendrais. Avec qui je suis pas l'ami. Ah, à qui joue de la vallée. À des amis, petit paradis, à des secours, petit parler de tout. On s'est mis récolté, des amis pour l'hilarité. Oui, je suis mis malade, je sais ton tas de femmes, mais je t'ai que tout est bien. Mon bête tout très froid. Je suis jaloux, je suis jaloux. Ah, moi, c'est bateau et mon guille au fanda nanoko. Naboya ba camarade, mi balie. Aigle. Lobi la ba bien numéro na yo, bien adresse na yo. Lobi kuna like photo na Instagram. Lobi kuna tindi moi love. Ngapelo bekoko mofanda kawapie. Ngapelo bekoko on est jusqu'à mi. Pourquoi des gampete Raisha Makuta télévision. Ngana boyango papa lindo mabisi mote Raisha Makuta. Ngana boyango je suis jaloux. Dari lotange loboko pete. Merci Petit Fali. Petit Fali. Tokene maman tout droit bi. Outa na mboka oyekaka komba Fali mbala moko. O incarner Fali. Est-ce que ça va pesa ko idéologie to yo moko vraiment na mémoire na yo ndengo uta beaucoup la comme Kinshasa obi ke lelo obi ma Petit Fali lelo pe na kati internet ba Erlin Chikeva ba otala yo ba Dodo Vimpi ba otala mokili mo bi mebi ke so batali bo o Petit Fali. Est-ce que ça idée na yo to ezaki vision? Bon, nga déjà basinumanga banamboka banana zaki namboka na bwene basinumanga déjà Petit Fali. Et puis na bando rêver Kinshasa, ta on a ba âge ba 8 à 7 ans na bando rêver mboko makasi po ba masa na biso ba bando ya kotoyo. Ba bando sa biso ba minene na ba musique ba Fali, musique ba wera et bando pesa mutema passe. Toka na ko kanjimbo Fali po ya droit chemin. Isembo ya lobina bankanja. Bankanja kamata kwanga. Bankanja kamata. Nde pesanga vraiment na ka Kinshasa. Toi mo falo bina loketo na bi jamais na otika te na kokika Kinshasa. Le quoi déjà basinumanga bandamboka koto na ke Kinshasa kokotaka ko ba Petit Fali. Tant na koto na déjà que international Fali na Fali aigle. Ndoka international ya makasi artiste makasi na monde. Na bibo c'est que le quoi zanzoku na dembela kanzoku.
bikele tande belaganzo na bandi ko banjembo afali na babar na baterrasse banini na bandi koyebana na ba émission koyebana na baterrasse na babar na bandi koyebana na ko kuta na ba vie chama aye ko cadre ngai ko sanga ba video na ba internet na ko na ba mama polyglotte la sénégalaise maman asunga kanga luka yo boninga alia kambonga visibilité na yo. Bon, mutunyosho alia kamboka na bedashu omoni na vie mutunyosho alia kilo kaso na batunaye mutu ala kilo tena batu musute lokana na yoro papa na ngai akuli ambongo na ngapo na repa na e aosanyo sopo na ngai wazo sela ngai lo clip na mbongo ube akole ejana ngilo teme clip wazo sela ngai yoro ba papa na ngai we ba kina mboko mutafani sona ndako eja bisi wa pa fani sona ndako na boite ejana ngonyosha makamu mais na momoyo mutu sazo pesa olipa. Bah, tu as pas intérêt na bango parce que vous avez un succès na carte internet. Gajo a posé on internet. Tout ça oui que biso ba connaître rabatawa. Te baba yorobo ko chango te yoba papa na ngai. Mutazo sangana zala po clip na ngai bima po achanga na ba studio zaye. Ko chama baba yorobo achi. Pourquoi pas peut fali parler à fraudure yo na effectif. Te fali tal papa fali aza grand leader. Fali aza grand leader we bien. Fali alinga muto asala musa makasi. Pa fala po dinga lo côté. Et c'est le côté. On a rendu aux comédiens parce que tant qu'on aime l'ipson de moi d'ajou, aux oeufs bangon dengue ya imbarate mais avec même rythme. Français est à mon boulot pour n'engager de couta mabe. Oh. Français ba d'ajou ba imba. Et on peut me te salir petit fali pe bon. Ba français ba zoye imba wana et ça ma casse ya poto. Et ça ba français na bino en Congo teke. Yo, écartez vous de là yo, imbécile que vous êtes yo. Regarde-moi. Mais oh aneza ba français ya poto. Oh oui on ba français non yemwe za ba blague. Bah je suis pas toi qui t'attendrai avec qui je suis pas l'ami et ça va blague te. Oh mon Dieu na kimongo on a accent kimongo. Alors comme je suis na kimongo ça français à poto on a to ba qui ça français à poto et ça ya wa binoté. Est-ce qu'il fallait jouer artiste musicien toi jouer artiste comédien? A jouer artiste musicien. Baba no jouer artiste comédien ton azaki na penya bible te. Parce que oyebani na. Art ya mutu fanda na mutu. Pour ba comportement ya mutu ou be azabi ou be azafana na ye ngade na faina yorobo aibi ya comportement na ebo yemba parce que même que pas beda chou yango pas de problème mutu azwa la soka na sima mutu mususu po ngana yeba no eza sima ya Raisha Makuta journaliste mo boyo a lukayo po na sima na ye mutu azwa la soka na sima mutu abika kana sima mutu na mona beda chou po na sima yorobo c'est normal bizaka bongo so mutu aleki baka lekio so ezaki ya yorobo tenge mona beda chute mais na mona na ngai pona courage mais avantage na ekomisinga kuna faut féliciter mutu. Est-ce que vous aurez tant peso zo solana artiste Fally Ipupa ya ko PCP ba vision pe ba projet na peut-être après zo embelier à ce qui et puis ba pèse au moins $100. Est-ce que vous avez une vision le lot tout le monde pe ba innocent le lot ba utaki mboka le ba ye le lot zo dominer. Est-ce que petit Fally pe lo ba na bato bazola na biso to ki ma petit Fally pe un jour pe arobé taper na bafla loko abatu msusu. Bon nazala chine lo na ba ki un jour yesimba et puis na yembaka et puis na composera pe tout le monde ba théâtre tout le monde ba ventime koyemba nazala no dia na art donc ça peut featuring na innocent po ni eti a Michel Congolais non ça na ya Michel mto luka ete mto luka te ezaka ka so makile tutani ko mi fier petit te ezaka bola no internet ezaka so makile tutani to yemi na biso a Michel Congolais po ni eti yo matana ba Nigeria mutachembo na ye ba bimisi mutu mutachembo na mais a pas biso komaka polémique le quoi taille comme innocent c'est quoi problème le quoi taille comme ça et comme problème te biso mona Fally le roi nzambe parce que ba artiste monsieur Mbele Bazali héritier watana Bazali Ferrego Lazali bato Mbele Bazali ko bi ma petit héritier pona ni bango te mais idon ngeza Fally nako mana njembo héritier lelo njembo affaire lelo njembo mais na idon ngeza Fally pona ni bango te mutabimisho za daju te mutabimisho za Fally te mutabimisho za normal mutabimisho za Fally to chika ba polémique Instagram grand frère na ngai Fally aza grand frère na ngai ba otu ba bokila lokondo ngana ko ba daju pona Fally yeba ko ngena ko ba daju pona Fally kokumisa Fally nene ko ba daju et puis Fally ko présenter nga daju te petit na biso ya ba mongo et puis daju pa ko ba ngai kena encourager to ko sa ba vidéo wana pona faveur ya Fally ya on est tout biso que chose qui roboté nena mona beda shooter nena mona na ngai mais chose qui était na mona été mais chose peut Fally te nena kuta pena daju te ozomona na vie eza bongo na vie eza la kaka okutana mutu okuta na epona mutu mususu
yo ngana kuta na pona resha makuta ngape mutu mushupa kuta na pona ngai eza bongo na vie eza bongo pana ko badaju pona fali pona kumisi fali na leki ba place daju pa yo kaka ba video na ngai apeta ko kine ko ba ntimbo a jaloux ne ba ko kopona ngai ke petit na biso e bon ntimbo bi mikolo likolo na nino okanyango deja mama nga sheralingi ko balanga nga mama sheralingi ko balanga à la polyglotte apesinga bon voyage pardon chérie apesinga bon voyage pardon bébé pardon chérie apesinga bon voyage patigala yi patigala pasuka apesinga bon voyage sheralingi ko balanga pardon chérie bébé lingi ko bala petit fali pecho moni mama polyglotte omoni pe petit fali yoro swage omoni petit fali monana yo yaya shama yoga omoni petit fali ye pachigaba mimi chikeba pachigaba fegani la merveille pachigaba aigle babana el panfo ça c'est bien ya Nino kene to kena Nino bon ngana mona maeli na kwemba ba bêtise li bosa ya fale za indeni kene zonga likolo likolo. Merci Petit Fali pour nos sous qui s'allent le Petit Fali. Est-ce que vous êtes fiers? Bandeko tika na mboka o bandeko boya lelo na mboka pe internet c'est comment? Est-ce que bazo pe moi vision que bamona que Petit Fali pe ayeba nisko na internet bat bayebi. Est-ce que bayebi ngo déjà? Bon internet c'est comment na ngasa de pa bato batalaka. Po na mboka mo na téléphone te. Maintenant bato ba uta kotoyo bana ba téléphone et puis ba mona ngai. Mais na sala ki foka na shunga famille na ngai na shunga ba ngabe ba shunga ngai. Fali pas shunga ka. Ashunga ngai. Ba lobi fali pesa uka ba sound. Te ashunga ngai. Message à album Héritier Watanabe le 18 Fali pe le 18. Yo za mpanzini ka Fali po wa Petit Fali. Bon ngabe na Michel le 18 nje mona ngami na mwebe ngote. Oh. Francis Noble mina mejo cantonné partout et bien ngote mina mawod et cantonné partout mokimo babaye. Majou mon héritier. Jour moto bomanande. Toko bomanande le 18 awa. Na Fali. Muto nyata biso ka aigle. Oh. Aigle no nyata biso héritier pe aigle on nyata. Papa, yo mo lo ba vérité. Il fallait beta e mabe. Musique go beta nango. Héritier ko beta na ye. Ngabe na ko beta. Fali pa ko beta. Mais fallait ko nyata biso. Na logique. Héritier ko beta na ye. Bato tu ba beta ko yoka nango. Mais fallait ko nyata biso. Ko beta biso ma bien. Le roi ba beta fimbu ma ba jo fi ba le roi mona nanda ko ba beta fimbu. Nde fallait beta biso. Mais la musique na biso e beta. So ba meme pas Kofi. Mi changer mon ngai. So ba meme pas Kofi okende. Ke kutana Kofi lo. Poni etena okenda nga za papa na ngai. Aza papa Fali. Ilongola komba Petit Fali. Ata na ndoto. Na tika lo sala ngote. Ata na ndoto na tika lo sala ngote. Na tika lo sala eloko na te. Olinga ape Kofi. Na linga ngai. Aza papa na ngai. Na âge aza papa na ngai na musique. Aza papa na ngai na kombo ya sala. Aza muko na ngai ke ata me ifuna linga epo aza papa ya Fali. Moto na okumisa a papa na ye. Moto nga na okumisa lo Fali pupa wana papa na ye. Siko so na boye. Fala mo na ngenga. Funa linga Kofi, na linga Wera, na linga misenyo so pa fala linga na polémique te fala sangisaka ka bola te. Fali shwele ba polémique o bayeyo. Ya linga ka sangisaka. Ata yo sepela ne ba bien ke aigle ne so ka batunsu mutema. Po aigle za muto amona ka musika, ndeko mona musika aigle. Ba bien zo contrôler musique à Congo te. Ah papa, Fali déjà asi déjà abimisa da musique à Congo de loin. Et c'est bima nango déjà. Et bima nango de bamboka libana musique a fait déjà bima nango ba tutu ba yoka, ba mona Fali déjà dans international. Yo ko discuter ba Maître Gims. Fali na Maître. Ngalo na libongo na ye. Ozo mponi. Ngano na libongo na ye baka ngo banda lelo. Mutu na mutu ale sabana na musana ye. Eza ale kata mutu na mutu na libongo na ye. Fali aza musicien international.
Gimisi aza mission international. Vous comprenez? Mutuna mtosa musana ye. Ngano batake Gimisa le kifali tono batake fala le Gimisa ebi na ngati. Mais mutuna mutalo isabana na ye, alo isa mosi na isa famille na ye. Musala kaka ezaka respect za la kaka o yaya, o leki, o noko papa. Respect na musala. Po fala emba, fala sai carrière banda Congo ti poto. Gimisa sai carrière na poto. Ozomon. Faut comparer. Gimisa sai carrière na poto mais fala sai banda abani carrière. Banda awa ti poto. Otala niveau. Est-ce ba wario pe basungaka? Autant ata ba combattre 2-3 personnes rapides. Maman polyglotte la sénégalaise a sungaka ngai. Mimi Chikeva. Mimi Chikeva c'est bien si. Bango tout. Déjà comme de ya fali eza da lokumo et pesinga da lokumo. Pas muta sunga ngai lobinini. Dia comme de petit fali eza da kilo. Pas muta sunga ngo bia benga petit na ozo loko boye lobini. En tout cas o abede shwanga pe ça va melio. Patron bogos, patron beda chure, patron bogosie. Patron ya Kini Plaza Rotana, patron ya Sokinge, patron ya Pendo, Motemas Mama Sonia Pembe. C'est toi Bosirov, mon abatu ya papa Sotore, Boyaka Tobina Miname, Minama Wodoro, Junior Lemba Lemba Yeye, Pegiti, Pegiti, Erli Chike, Basago Bank, Basago Lengale. Agnat. Je veux combien de bassines. Pas initié te boy. Ngana mona aigle. Ngana na likola papa na likola aigle. Fali pour pas handicap la merveille. Elle matador, elle est pipe de wall, elle est petite, elle est bive. Bi tout, elle pas aigle. Il bip. Question Souka. Madame ya Yorobo Swag, Eliane Bafolo. Et ça lamba polia. Nalia tout ça la pite fois na pe place moko et puis il est la côté il est non c'est pas na mena on est ba fait nous très gentil so Moizimbi ya bengi papa boti ba mambwana il est na mosa Yorobo Moizimbi ba bengi na sansini ba bengi yo bokutana abi ke na mona ko petit fali passer Moizimbi so ka bengi yo abi na lela ka petit fali ko yate non ya taki congolais et taki pasteur congolais zape Michel congolais taki papa Nakuya. Featuring pour non. Abike banda ko yembela nzana. Non ya so bige to yemba na biso na oyemba na ngai. Po ni ete na oyemba na ngai ya po aza mise aza chrétien. Aza muto akumisa na oyemba na ngai. Mais Eliane ba fe na sa mikolo yo fondation zo sunga babolo e biango. Azimbongo. Ba fe. Membo yoro muto sa marambo. Eliane se fondation Nzambe témoin ve ezo sunga babola. Ele kila. Ba beda show. Ti mbonga yoro papa na biso mbonga yoro. Na bambongo na moko atie onje ezo sunga babola na so mama so Nzambe témoin ve ele oni ya malunga donc joana tokyo tika baloso ba sardine babiloko wana ya mindele ya ba rouge ba chaka na ba chaka na ba lipa oye ba rouge ba miliki wana oye janini ba miliki ni ba miliki ko ba chaka na lipa pe miliki Nestlé soki Nestlé ba manteca. Donc non chikati. Omoni oye ba kena vie mutazo ya bolamu eza comme maman polyglotte. Asunga kanga chaque temps. Yoko osunga. Eza na sali maman polyglotte asunga. E ona lilaka na komole maman Nzamba pambola e amona misane po aza bolamu ya kosakana. Yata oleli esikoyo. Shabi komono ve code ya lobi. So lele ka maman polyglotte ngape mwana na ve. So pese ka numéro code ko ya lobi. Maman moko bolamu ya kosakana te. Bona na kecho. Wana mama na ngai mama andimana za na orchestre aigle mama andimana za na fali osomoni faut kabela ngai pona ce message na ba warrior pona le 18 na nzembo na warrior bo soutenir ngana aigle Mobutu na déjà bo soutenir nga po aigle déjà obeta na e po abeta ka déjà e cantonade partout mais bo pesanga chance nzembo na nga pe beta mina mawod le 18 bo pesanga chance. Et puis bo soutenir ndenge mama polyglotte a soutenir na kangai ndenge pe Raisha Makuta sunga kangai ndenge pe Ashama sunga kangai ndenge pe Yorobo Swag achelinga pe liboko pona mambo ba studio pona ba clip Nzambe pe passer Moizimbi asambeli pona yo j'étais là qui ba mambo na te bon ndenge pe passer Moizimbi asambeli pona ngai pona ma clip c'est bon ça très important mais vous êtes intéressant ba dédicace vous êtes intéressant ma casse
Dédicace nakana ek chama yokale manager, maman présidente, maman polyglotte la sénégalaise, maman shungaka bana bitike bana babola, maman yokaka pasi ya bana nzamba mona yo ba déchiré pa na ngai moko yoro swageli pe de la nation wana papa na ngai papa mona no yeyo motema bafe no Eliane fondation toujours sunga babola na bochanité Mimi Tike maman présidente fait gagner la merveille aigle Mobutu makoshi c'est Nicolas ballon toujours le bito bengo Mbappé maman nana ketchup mami bokilo fali pour maman Meje na bochanité honorable Dédé Mopasse incomparable mot de passe honorable mot de passe Dédé Mopasse mot de passe pardon wana papa nanga papa social papa akabarata la raté na bochanité salon les trios na boulevard salon les imos salon Bugatti et puis bazav me belé et là mutu moko rapidement Jenny Loda très très fort ya dadi le tangelo boko pété na Edith Kaye lo papa la ligne mabis l'orlino mabis papa social motema ya Raisha Makuta salon ya Nikanda place Tozali salon ya Nikanda ba beauté déjà toujours ba ya kawatala ka soneza mystique na kata bandale mu pepe ya okufa taka benga mama na mpepona bo kelinga Edith Kaye etalinga ko minga Edith les beautés d'argent Edith Kaye net la film camarade Jenny Loda camarade de Ninjonja Jenny Loda camarade Leni Londa Jenny camarade Jenny Ronda camarade Jenny Loda merci beaucoup et puis na bochete mimiti na bochete Indie solution njoli moro mombito mori ko il faut na boire keloko moko ya suka pour ça la bien maman polyglotte eloko nongo bongo bosani Francine Noble asa derrière Francine non vrai grand réalisateur ya pantala be pisse ekota banjela na mono grand frère maman polyglotte sokyo yete ye chérie ezandeliwa elengi oyanga malare oyanga supanse kozanga moto motema elinga nazana ba vouloir mais nazanga pouvoir ya koza motamo motema elinga yebembe ya soso matanga temeso gyabungi mokona tunaka epa ba voisin atako na sila valere pano meli wana ngande kono moko akoki pe kolela e pona fana na yo bambula bieki opanji fwe me basubeni eleki bebo nazo souffrire ye mama polyglotte nzambe eske asala yoro sobangelou pafuka mateno kita senga ye pardon polifela salela ye ekoya kotula ye ndenge mama polyglotte osunginga opianga sora ntaba mama ya bana bitike mama polyglotte ozama bete wololo fali poupe merci beaucoup la petit Fali je pense que ça Raisha Makuta ye mano yo kabanga tando ya dadi lo tangela boko pete ye ibene le grand manager mano yo kabe juna janane tokaba adi poupe mololo ngoyo sumaka yo kabe bena nganta zikaba kana kize kobwe ngoyo ngoyo. Merci beaucoup, on se retrouve à la prochaine. Merci à tonton Fatou de Genève. Merci aussi à Ribin Tchébé, américain noir. Merci à Salon Yannick Kanda, le designer. Toujours là, on est à la bande. Merci à Francine Noble derrière la caméra. Merci à tout le monde. On se retrouve à la prochaine. Dodo Vimpi, je te dis un grand merci. Merci à tout le monde. Merci à Claire Bobou, la mineure garçon de Paris. Merci à mon papa Arsène Matonde depuis Canada. Merci à Joe Lili, à Talent Chéri Annonce. Merci à tout le monde, Boza et Bélé. Merci aussi Ami Gongombo, Motema Olivier Ngombo, maître fâché goût na Belgique, Béton Mwangisa. Boka Béton Mwangisa. Béton Mwangisa ongo. Numéro à Paris, yé. Béton Mwangisa. Bébé Chloé l'africaine, mon a pembe. Merci, on se retrouve à la prochaine. Bye. Maman polyglotte,